oui, Corodor Azana. Alors, vite, tu es ma vérité. Oh, Azawa. En tout cas, pour moi, il y a un plein. Pour changer qui place pour la qui monte ma mabé à Batou. Donc, mon ito est ah. Donc, bon, on a pas tendresse bazana. Papa li pour tailler déjà pour bandi bakambo. Ah, pardon. Non, tu m'as non. Même quand tu vas la mise dans le vidéo, pardon. Déjà, ben, nous sommes déjà en déjà l'émission. On les a direct. Maman Wifi, Baïpo. Je suis désolé. Sans mort. Tu n'as pas mes gars. Bonjour. Crédit, là tu l'as mes gars. Tu apportes à combien de crédit? Ça va, ça unité. Japon RTL, là tu n'as 50 mégas. Là tu as 50, c'est un autre banque. Si tu as mégas, tu veux dire comment? Et appelle-moi au côté dans la station. Non, c'est là. Gogan, c'est la RT. Derrière vous bougez la tête, pour les qui m'ont lâché. Alors Fanny, Fanny a raté. Fanny, Fanny a raté, Fanny. Jamais n'a raté la fille, on m'a déjà trop dit. Attends, on va finir. Aïe, 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 aïe. Nous sommes à YouTube, de Yébana. Nous sommes à YouTube, de Yébana. Pour les cas, TV. Bon, donc gagner le temps. Ouais. Joe, tu me ramènes? Joe? Y'a Chocho. Y'a Chocho là. Chocho. C'est bon, pousse en A. Allez, YouTube. Regarde. YouTube. Attends, YouTube. Oui, tu me calmes. Alors, big YouTube boy. YouTube, vous démarquez. Aïe, 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 aïe. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, toujours Ghana. Allô.
Donc gagner R. Donc gagner R maintenant. R comment consommer R. 3, c'est parti. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez toutes et tous, nous nous sommes réunis ici pour cette conférence de presse, bien sûr organisée par l'artiste Coquette. Je parle bien sûr en son nom si vous voulez. Dans 2 petites secondes, elle sera avec nous pour discuter avec vous, la presse. Merci de répondre à notre invitation. Ça fait un grand plaisir bien sûr de voir si nombreux. Vous nous avez suivis de l'autre côté et ici aussi. Alors un grand merci au nom de l'artiste. Alors, Tozana Sengo Makasi, Yaboya Mabino Nyon sur presse au Boye. Pour nous avoir éclaircissement et information, merci à la chaîne Nyonso. Il y a télévision Isa Awa. Dans 2 petites secondes, nous avons un artiste Coquette, Azoya, Nabenguié s'il vous plaît. Tout le monde a Coquette. Alors, madame, monsieur, pour vous, l'artiste Coquette, aujourd'hui, au débat de Léon Joléo, tu reçois pas bonnes informations, tu sais pas ce qui s'est passé, et qui a fait quoi, et qui devait faire quoi. Tu vois, Lélo avec l'artiste Coquette. Madame, monsieur, pour vous, Coquette, merci. Merci beaucoup, je pense que vous avez compris l'arrivée de l'artiste Coquette, que vous avez attendu bien sûr, merci de votre patience. Et je vous annonce qu'aujourd'hui, nous voulons bien sûr discuter avec vous au sujet de Coquette Moïbi. Moïbi Yanini, la question se pose, nous avons information tout à l'heure, Naïmoko Awa, tout y est ce qui s'est passé. Et il y a Salaginini, Falaga Salanini et puis Nana Salaginini. Alors, sans plus tarder, je pense que liste il y a ma question, il y a bateau, il ma question. Donc, respecter vraiment ordre. Bateau, ma question, bateau, on avance pour la question. Donc, en premier lieu, artiste a reçu la explication brièvement par rapport à sujet, il y a Coquette Moïbi, et du coup, tu peux avancer la série à question-réponse. Merci. Quelle beauté! Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'abord de répondre à l'invitation Nanga. Comme je l'avais dit, donc premièrement, je vous remercie. Moi je me présente Coquette Oboyebi, Naza, artiste et comédienne, mais na ndenge zalaka heure moko polyvalence et kokio sala. Dans ma biso polyvalence et ça là qui on s'est dit bon les gens en grave BTR qui pour le ça la mon na place peut-être il y a des meurs niangi to au compléter peut-être grâce que mon to au compléter peut-être Malika Mania que je vois là to tendresse au compléter Kovo d'or vous voyez donc au compléter peut-être pour lobby bon na tango ils ont répondre na mekako agir selon ndenge ba capacité de répondre. Alors na vandaki il s'est fait que étant artiste et comédienne Nathalie lelo mutunyo soto bele la Coquette
moto nyonso azobelela tel par rapport peut-être ya célébrité, par rapport peut-être ya kombo, par rapport peut-être ya koyebana tokoki koyebana, mais après biso elo nini etikala na nsima kombo oui, mais après kombo wana elo nini etikala na nsima. Est-ce que nos œuvres parlent? Eza likanisi oyo eyelaki nga na motu. Alors je me suis dit en tant qu'artiste et comédienne na mwa ndambu mpe ya talent nde nauti koloba te nzambe akoki opermettre okoma polyvalente osala ata ozala ata mwa chroniqueuse. Alors je me suis dit natali na analyse nga nazaki nasalaka théâtre, naza artiste actrice comédienne oyo bato nyonso bayebi. Je me suis dit nakomeka koétudier parcours. Lelo na monde na biso ezali soki Coquette aza te, personne ne verra mes enfants hein. Na bamboka mopaya eza mosusu tu verras oyo babengaka SACEM peut-être oyo babengaka boye. Lelo ekoki ozala acteur to auteur aza te, mais œuvre na ye ezozongisa, famille na ye ezolia, badroit na ye ezozongisa. Pour moi c'était nakoki eloba ezalaki voix oyo ekoki koganga kobelela alerte ke eza mpe na monde ya théâtre na bato oyo bakufa oyo bazalaka baikone oyo lelo baœuvre na bango fo ezongisa. Raison pour laquelle nasalaki émission après eux, émission après eux oyo bato nyonso batalaka. L'émission après eux elobelaka sur bato oyo bakufa batika biso, nos célébrités oyo batika biso. Donc en tout cas émission après eux ekangama te, ezali mpona mutu nyonso célébrité nyonso, c'est pas seulement mpona bato ya théâtre, quand bien même kezalaki plus pratique ya kokutana na bato oyo ya théâtre que bato ya peut-être domaine mosusu. Alors je me suis dit nabanda non mpa na nga moko nakoki ekomba ndako ya voisin te soki nakombi ndako na nga te, parce que j'évolue plus dans les théâtres. Alors soki lelo nga mpe naza te, soki nasali émission après eux oyo ekosala 15 jours, il y aura quelqu'un oyo oloba nazwa relève wana nasala émission après eux oyo eplaide mpe mpona makoko oyo lelo atiki biso. Je ne souhaite pas ma mort bien sûr. Après Nathalie nalobi bona banda Nathalie, il y a eu des icônes oyo soki lelo totangi kombo na bango moto nyonso omona enfance na ye. Na ba élément émission nanga, il y a eu émission moko mpona Papa Doudou, émission mpona Papa Sans Souci, émission mpona ya Dadi oyo nyonso bakufa batika biso pe à leurs âmes. Alors quand on a fait l'émission après eux, c'était juste pour réveiller mémoire Yabadou. On a eu quelqu'un, on a eu une icône, on a eu tel, Oyo Asala a défendu un drapeau, Oyo n'a pas œuvre naïe, a fait sa conseil, Oyo a quelque chose à oublier facilement. Dès la salle émission après eux. Voilà. Dans l'émission après eux, je me suis dit, il y a ma famille, ma proche. Si mibali ya bao batika biso, ba parents proches ya bao batika biso. Alors il s'est fait que je me suis lancée et pas ma veuve. Je me suis lancée et pas ma veuve. Na yabi ba veuve ya ba papa na biso, mais je dirais vraiment pas que ba papa na biso, parce que pas nanga voir ba toana nyonso baza vraiment ba koko nanga. Bo ba président nanga ba benga bon ba papa. C'est-à-dire que baza ba koko nanga. Alors on a s'est lancé et pas na bango. Comme Pengai na ba œuvre nanga, na salaka, naza engagé avec les orphelins, na salaka, na kenda kota la ba orphelin, na kenda kota la ba veuve. Alors na bana qui est pas ba veuve, il s'est fait que l'émission après eux est sur en pleurs et alors pendant que je fais l'émission après eux na ba veuve, ma numéro ne fait des cas na ba veuve. Nzambe asungaki ba veuve na biso ya émission après eux bazwaki quand même moto kokai na kokanisa bango to kosunga bango que je remercie d'ailleurs na kobo ya maman Mélanie Papo. Maman Mélanie Papo que je remercie vraiment parce que atalaki émission après eux en tout cas ayoka ki pasi
étant veuve aussi à l'hôpital, il faut na sunga pe bandeko nanga ba veuve. Peut-être après nos maris, ils ont la réalité, nous sommes tous les gens qui sont ba veuve ba vivaka na famille pe mibali obatika bango, peut-être dans la société, na misala oyo ba veuve ba bandai ko sala bon, je ne sais pas trop parce que je suis pas veuve d'ailleurs. Alors maman Mélanie Pakou a kanisaki quand même na ba veuve na PC penza merci parce que à telle émission à l'hôpital na kanisi ba veuve. Je pense que Lelo Koué Sangisi Biso Lelo les amis concernant l'histoire de maman Mélanie, comme vous savez comment maman Mélanie, nous sommes à comprendre de quoi tout ça peut-être pour Naroloba. Mes chers, je ne suis pas là pour me défendre, je ne suis pas là pour me justifier, mais n'ayez juste pour éclaircir ma cambo et vous relater peut-être comment est-ce que ça s'est passé. Ma cambo et avec maman Mélanie. On a sali émission après eux. Émission après eux, ils ont les cas. Et comme il y a mois d'octobre, je crois, nous avons eu contact avec maman Mélanie. Tellement que nous avons un appel ébélé, tellement que nous avons un contact ébélé, il y a bateau balobaraki bakusunga. Je ne sais pas ce qui n'a pas eu une négligence, ce qui vraiment est une négligence pour l'Imbisanga. Deux fois, ils ont un numéro, j'enregistre pas. Parce que ça, mon tour au Bengayo, Boyazon, il est souqué. Mon tour sur l'émission coquette, peut-être la minute où on a Zaki touché, et l'eau comme on voit l'émission que coquette n'a pas besoin d'un souga et après, avec les soucis. Il y a une maman Mélanie Pop qui m'a appelé. Ah, il y a une lobby coquette, moi je suis veuve. Naza veuve, j'ai 54 ans. Naza a 9. Naza a 9, on va l'inama. Atikanga, en tout cas, nalandi ba numéro ya ba veuve nyonso et ça li que nayoki passe comment est-ce que comment na bandeko na ba veuve ndenge bazo vivre misusu façon kenda komikela bango en tout cas naza na mingi on peut sa bango te je vais faire un geste réponse nanga comme toujours na bien maman au kanisa li bandeko na nzambe ko pas moulali parce que le veuve on dit que nzambe azal était des orphelins et des veuves le mari des veuves. Yo comme étant veuve, so quand c'est bandé et di maloko la boza bien soldat pour moi mais yo pour quand tu laisses baninga na mususu. Papa ozanga te obetelo maboko. Alors na si contact na maman Mélanie a benga kinga lisusu te. Na continuer makambu nanga, et ko sala que na mois de novembre na yeko zo appel ya Belinda Kandi. Bellevue. Na vu appel à soeur na Bellevue, Bellevue me dira le dima koko. Eza na maman moko boy azo benga yo. Il a fallu que ko zo ba poli déjà éco magie. Maman wana lobi que ba poli a kotisaki akotisi 2 cartons ya minene. Donc c'est Bellevue. En tout cas na zo ba disouté parce que après ça il y a eu émission sur la salle qui y a eu d'autres mamans qui soutenu parce que perdant qui fille na bango artiste il y a eu tout on a contacté alors donc solo li na batu mususu balinaki ko aider bango na sali œuvre alors nazo ibananga li soutenu na essayer zape na batu belé oyo bazo contacter nga en tout cas je m'en rappelle plus. Elle veut dire l'obité collier c'est yaki mama sauf que la dame a dit comme yo ozozo matin na appel ngala ke ko récupérer ba colis. J'ai dit à la dame non au moni eza musala bosala ki na coquette bo travailler na coquette eza entente yo na coquette ngala ko ki ko ke zongo te coquette c'est ma soeur après eux eza mission na ye faut travailler ma comme mission na ye. Alors c'est fait que ngala lobi non kandi ngana ni ngama makambo te nazo ibaté la dame doit me contacter. Après maman Mélanie a dit que Benganga ndenge na yoki que maman Mélanie a benga trop. Il y a eu assez que maman Mélanie a benga lisusu azwakanga lisusu et singa coquette bilou que si komaki et tout wana ezaki vers fin novembre. En tout cas pour être vraiment franche na bande ko koma ici ka bilou ezaki te na bande ko koma te.
j'avais vraiment pas de temps. À part que vraiment n'a pas de temps, n'avait un kilo moko boye. Na évité ce que je me disais et puis tellement que alors il y a un comique pour le de la part de maman Mélanie. Non, comment quand on le vit de la part de maman Mélanie. Du coup, on avait un mois kilo et tellement que j'étais trop occupée. On a dit ma cambonanga, on a fait la salle ma cambonanga et tout. Kilo on a rosé ma carton, maman Mélanie a bien qui me soubait. Ok, t'as ce que vous avez de l'autre côté. Et au ça là que bon maman problème est comme on le vit biloko ezali, tu confirmes que ça et que ça musika ngai na kende na zwango na ya nango. Belle a disposé voiture na ye, a disposé chauffeur na ye qui a suivi biloko baye na biloko ti na bureau ya Bellevue TV. Il y aura Bellevue qui va m'appeler pour me dire que ma coco biloko est promis. Ah Bellevue c'est vrai, carton ezala qui est. OK. D'accord. Les cas au Rosario. Na leki na ye pas Bellevue na bureau. Il a fallu dans le biloko outil 2 cartons. Carton encore bakomi pour les veuves et les orphelins. Baché entre parenthèses bakomi colis pour le veuve des artistes. Carton sous bakomi pour tous. La moni ba carton. Ah c'est ça, c'est vrai. Et puis ici ben ok d'accord dans ces cas. Tout ça la la dame, belle si la vidéo la numéro, on peut l'appeler. On a dit allô maman. Ah maman Mélanie c'est coquette. Ah pour que nazo benga quand tu m'as en tout cas maman Mélanie. Na évité mais nazo mona nga ba appel té, nazo mona ba appel mais na évité ceux qui ont numéro na yo et tout na tika pour enregistrer ba numéro té. Et au ça la cœur, na évité maman nga mon carton awa. Et ça deux, mon corps pour tous, mon corps pour les veuves et les orphelins. Mais bah entre parenthèses, bah lobby veuve comédien. Avec si ma lobby oui, entre parenthèses, na wana ne ba commis veuve comédien, les alliés juste pour na ba veuve dans les cartons. Coquette, panza carton wana. Coquette, panza carton wana. Wana maman Mélanie. Coquette, panza carton. Dans le panza carton, au coup de biloko en vrac, na sachet na kangi pour le veuve. Et ça na ba combo na bango. Ce que moni ba komi papa mondoueri, et ça pour na moisia mondoueri. Ce que moni ba komi pouloulou, et ça pour na moisia pouloulou. Ce que moni, ok, alors bisou en ochango mupandi. Oyo etikali en vrac, tale loko eza na kati opona. Oyo sepelisi yo ozui. Le reste kende kopé ça va orphelin oyo etikali na carton en vrac bona oyo sepelisi yo ozui. Le reste pesa ba orphelin mususu na ba veuve mususu. Je me suis dit maman est tombée bien parce que ngala kenda kota la ba orphelin na ba veuve nanga. Alors na le 31 décembre, nous avons un rendez-vous dans l'orphelinat où nous avons membre pour que les petits cabilo, ça tombe bien. Chaque colis fait ça, veuve na veuve, colis c'est non combo naï. Ok maman c'est bon. Mais na kati ya carton na yopé, Bellevue so ba kosepe la koya kozelo ko aye azui. Na carton mususu wana na tche pour tous, les artistes nyonso a kosepe la aye azui eloko. Le nom n'était pas cité et pas nanga. Alors je me suis dit, ok maman, problème est ça, tout ça la dégué au lobby. Il s'est fait que maman Mélanie n'a vu carton, n'a qu'un carton. Tant maman Mélanie te solo ni maman carton na bureau, m'a dit bon maman, n'a filmé carton quand même. N'a filmé carton et tout. Non, il n'y a pas de problème ma fille qu'on filme carton. N'a dit ok d'accord, problème est ça. Maman tant on a sous kabola, je peux filmer. Na woko kama photo et tout. Non, problème est ça, on est coquette, c'est bon, le reste est ça là. Ok, merci maman. Merci beaucoup. Et si, na carton. Vous signalant d'ailleurs que après eux et émission Oyo, je me suis dit que Tanga comme étant moine. Oyo naza richissime peut-être. Oyo naza nango ebelete, mais comme étant moine. Moi mukie nazozwa na woli kokende koliana ba maman oyo ba papa nanga batika. Alors tant nazo faire l'émission après eux
na lukaka kozala na moi quelque chose nakoki koservir bamama na nga comme passage et puis na mosala na nga nasala okutana na baveuve na baorphelin nakoki koservir bamama na nga veuve. Alors nazwi bacarton na bandi na bandi koséparer biloko nazwi chaque colis ya chaque veuve na tie à part comme maman lobaki nazwi bilamba na kati ya bilamba en vrac esali ke nasepeli na oyo nga namonaki oyo esepelisaki nga parmi bilamba oyo nga namonaki namoni une robe rouge, une robe chemise ya rouge. J'ai vu aussi une robe chemise nde tobenga yango orange eza marqué VL. Non, c'est pas du Valentino, mais ça VL. A commis very love, je crois, very love, un truc du genre. A commis un bongo, alors on a bilo commis balenga roko sepela nango, na misu nanga parmi tant d'autres ezaki wana. Na suis yango. Après eux eza musala nanga, je peux pas mélanger musala nanga nandako na vandi. Na panzi carton na ndako nanga te parce que na kopa na ndako nanga te. Panzi carton na kasavu. Na bengi maman na panzi carton na travailler en tout cas na longoli biloko ya ba maman nyonso. Bilamba o etikali maman na bilamba vonko ya en vrai ko loba na nga pona na poni na moni robe chemise moko ya orange na robe moko ya rouge en tout cas biloko na poni ya wana. Nyabi que parmi biso il y a tant d'autres qui sont des artistes. Les lots au na babengi ah 1 kilo moeza awa 10 kilo moeza awa ou tant que bato ndenge toza boy soki ba offrir yo cadeau en tout cas au niveau la ça mutu wana que cadeau non a considéré yango c'est ce que je fais. Maman me la met tindeli lamba na rozo lamba na lati je vais me présenter comme maman moi na nanga a considéré le comme maman a payé. C'est ce qui s'est passé avec donc na vie lamba na lati na sali na ngo tournage et lelo toza bato toyebi makambo nini elekaka lelo na monde na biso soki oza na elamba te en tout cas même tout pour apparaître ezaka difficile ezaka vraiment difficile yebisanga lelo elamba moko ekoteli oyo ya sika ovandi ozotala yango pendant 5 jours pendant ke bazobi mo tournage à chaque jour soko olata yango te olata makasi namoni mama kalisi mwana ye abakiseli ngai eloko moko ya plus nakata bilamba na nga oui nalataki nalati vraiment en tout cas nalobi mama po mona ndenge mwana kosape capacité ya maman mes chers batalaka yango te maman so aza capable ya kopesa yo lipa ata lipani ya 100 francs li yango j'avais pas besoin nazala namona mama pesingi elamba ya 5 euros ah yebta na France on y a payé 1000 euros. On maman a 5 euros. Je me suis dit, maman, tu fais bilamba. La fille est là-bas, na lati. Mais bien que soit na leki na tournage, maman aussi fait la robe. Moi, na lati là-bas, maman tu sais qui est. Voilà, c'est tout ce que je fais. Après, il a fallu que il a fallu que na kabola biloko ya baveu. Naye kozwa carton appel ya carton ezwaki nga epande na ngai ezwaki nga na novembre nazo naye kozwa carton na mois de décembre c'était vers la fin mois de décembre vers la fin on est tous comédiens on n'est pas tous comédiens mais ba comédiens bazawa mais toza biso to bato sala musala na ba festivité. Toza patron na yo moko tu te dis na fait si repos. Toko sala pas mutu ba kopesa yo repos. Je me suis dit bon, nazo un peu de repos, je vais répondre na début de l'année. Dans une activité mon corps remettre ba don na nga na orphelinat et puis OK comment na ba veuve na kaboli biloko tangu na kongoli carton na moni biloko mutu na mutu na bengi ba veuve. Maman na nga ah, allô ba maman, eza na maman moko akanisi bino aza ndeko na bino veu akanisi bino atindeli bino koli eza na maboko na nga oza na paquet moto na moto aza na paquet na ye awa baza ba maman na nga nasalaka na bango émission après eux mais nakutana na bango hors caméra
nasala na bango émission après et il y a d'autres na bango mes copines nasala na bango émission après eux mais il y a d'autres na sololaka na bango eza entre moi na ba maman na ye. Alors na bengi bango je me suis dit bon et kozala kitoko mpona nga carton na ekomi après Noël nazwi carton après Noël ekomi déjà bandaka la mination après Noël nalobi kozala kitoko mpona nga na bana ba maman na nga qu'on se retrouve encore tosala neti échange de vœux et puis na remettre bango bakolinga bango mama Mélanie atindaki wana ezalaki lokola mpona nga namoni yango échange de vœux puis fêter avec ba maman nouvelle année et puis voilà eka nasalaka bango tokokutana na kusu babiloko moko bongo alors nabengai ba maman ntango ide wana ye nabengi maman Mélanie naesenga alobi maman naketala baorphelin na nga na fin de l'année natali baveuve na nga alors nasepeli baveuve na ngai après eux baveuve ya baartiste na banda na bango tosala échange de vœux. Je veux en profiter comme eye na koti ya après eux je vais en profiter pour na ochaba vibrer ko atabino mo vas-y merci nalobi bon je vais en profiter pour na solola na bango toseka tomonani te tout alors nakomekosola ba maman toseki na kota ya rencontre wana je vais quand même couper ça bango bakado na bango et ça la ka échange de vœux comme tous la chaîne YouTube comme pays na compte après eux et rosala bien OK na compte après eux partenaire moi mon ami a servi ba maman to fêter ensemble to continuer yango na chaîne YouTube ah ma fille c'est une bonne idée ngabi OK maman au voter adopter OK c'est bon je vais les faire comme ça. Il s'est fait que le 5 mai, je devais reprendre mes activités. Mais le 5 janvier. Mais le veuve était déjà au courant que Coquette vraiment a dans la colline à Bissau. Parce que Nabemaki va veuve. Elles étaient au courant que Coquette vraiment a dans la colline à Bissau. Alors, il s'est fait qu'il y a eu empêchement parce que l'état de santé n'a vraiment qui bien été. Les lots n'a qui bomoto na biso ndenge tozala na biso. Ato sali moi qui est vraiment lobité. Comme moi d'autres ya makasi na ki na tournage. Ato sali moi qui est vraiment lobité. Na meli na ngelo ko mo ko kitanga fièvre na keboye na sali boye. C'est ce que je fais. Alors je me suis dit makasi ezana na meka na ki j'ai répondu na activité ya ba orphelin. Il y a d'autres veuves et puis voilà. Na bengi ba veuve mosusu. Il s'est fait que le 5 j'ai repris ma kamususu nazaki nango tant penza et pesa ki ngate et permet vraiment que na remettre ba veuve biloko na bango. Alors na bengi ba veuve. J'ai commencé d'abord par appeler maman Mélanie. Allô maman, j'ai repris mes activités. Allô maman, tozana makambo bela pour ça en tout cas, j'ai compris que kobenga ba veuve lisusu to kutana pour rassembler bango le 5 et ko permettre vraiment c'est faute de moyens aussi parce que na komaki déjà na robimisa moi et belé par rapport à la santé na nga ko ebanda ko déranger nga déjà depuis mois de décembre na début. Alors na lobi maman na koluka moyen moko koli et atteindre ma veuve. Ça l'assure que Koli est peut-être baveux. Mais de là, on a bimisa lisusu na banana bango to ça neti mo fait moutier et si ma lisusu té ça va plus permettre. Maman lobi na OK d'accord, on contacter baveux oui na contacter bango. J'ai commencé par contacter ma maman Mado. Maman Mado Mandolina n'a pas dit par contacter maman Mado. Tu vois les colis que je devais vous remettre, il fallait na sala moi le remonto tout canado sangana mais moyen za lisusu alors na kosala makasi ekoatendre bino kaka mikolo nazo sekisa bango kutunga bi bolati te na Noël colis na récupérer colis après Noël bolati te na bonane atosita nyonso les 5 mais du moins vous avez na bilamba olata atika batu to se débrouiller pour to lata ko ke to za bongo poani après bengi tenga bino boza calme to sanga na les 5 et occasion et ça là qui que to futa na société vu moi ba empêchement
naye kobenga bango na bi maman nazalaki empêché. En tout cas maman Mado, je vais vous rappeler tantôt pour mutu na mutu ameka quand même kozwa koli na ye oyo batindelaki nabengi bamaman et kosala que après ça alobaki na baveuve. J'ai appelé maman Yvette qui est la veuve à papa Mundweri. J'ai appelé maman Da Silva qui est la veuve à papa Lisala Ngomba. Nabengi bango, nabengi maman Mandolina, nabengi en tout cas le veuve. J'ai appelé maman Charlie qui est la veuve à papa chef. Malgré que bango ezaki moi pas il y a maman Charlie, maman Rose, la veuve à papa Doudou. Bango ezaki vraiment pas si. Mais nabengi bango nasaki pour na vie bango na lobby na koya kotika. J'ai appelé maman Yvette na lobby yo za mo musika. Mais permettre que balingo baza pembeni nanga bazwa envoyer. Na bakoli wana il y avait koli ya 8 veuves et puis orpheline moko qui est maman de la paix, orpheline ya maman Ewaso. Parmi bateau na sali na bango mission après eux parce que bakoli eza ba bombo eza bateau émission après eux. La vie Pauline a été déposée chez la veuve de Yadali Kambala qui est maman Gisèle. La petite est Coli. Et voilà. Donc, quand il photo de maman Gisèle, il maman Mélanie. Maman Gisèle a salué maman Mélanie. Voice, maman Mélanie, merci. La vie Pauline Nanga et tout. Je vais vous montrer la photo. Je peux peut-être envoyer des voices. Oh, je ne sais pas si vous pouvez dire ça. Na kati ya badini na bino alobi maman Mélanie nazwi koli nanga nazwi photo na tindi ozwi koli et puis na kati ya carton oyo ezalaki en vrac nazwi sac à main na biloko nakutaki en vrac nazwi sac à main il m'a plu c'était lisakima napesi maman Gisèle naye natikeli ngabi maman Mélanie apesi yo biloko oyo etu nazwi sac à main na déposé et puis tosali kotokoka kosala après naye koluka maman de la paix. C'est maman de la paix. Colina yo na yotikolo wapi na landi etina tournage place Falazala. Na déposé Colina ye. Maman de la paix a sali voice maman Mélanie merci. Colina n'est pas coquette et tout. Maman Mélanie a dit il y a pas de quoi et tout. Maman Mélanie a robenga. Maman Mélanie va dire maman de la paix. Ah merci moi non na ko tout ça la nzamba pas mola. Mais tu fais comment comme il a vu ah oh batunanga. Ils ont ça ya après eux. Motema nanga. Je l'ai fait parce que dans mon rango ils ont vocation nanga. Ils ont appel nanga. Na bengami pour servir. Na ça pour rendre service. Na kotika la kolekate na yebisa mutu pardon tindelanga eloko pour servir ma veuve non. Naza mwana soki na moni place moko na ko sunga mama mwana opasi ya komi. Ko sunga mama o papa tikaki na kosala yango. Alors, mais si maman Mélanie va bien, maman, il n'y a pas de quoi. Mais maman, pour et au ça, après maman de la paix, en tout cas, santé n'a et comment il faut déranger. Ah, mais nous, ça, la palais n'a son la liste. Vraiment la santé, basée qu'on répond les autres peut-être diront, faudrait que tout le monde y ait un tournage. Les lots, n'est pas aux arbres et tout le barango. Donc comment on travaille dans le taux du jour. C'est-à-dire, mon tour a tourné presque tout le temps à Zokoti. Parce que aïe awasui. Mais quand on prend des six comme Zokoti, ça fait une fois que combine ça. N'a pas hôpital dans biso à l'élo. Quand on luka aux à la moto en très bon état de santé, en tout cas tu dois payer les prix. Naza maladie. Donc, quand vous sentez répondre au monde, je suis encore malade. Dès que vous répondre des forces, je me suis dit, il y a un vent, Nazana, bateau et batala kanga, Nazana bandeko, Naza mwana oyo, Azana maman, Azana famille. Alors, on a kokitisa mitema, to éclairci ba o balanda kanga. Je dois essayer d'expliquer le fait. Mais je vous dis que je suis encore malade, pas totalement rétabli. N'a pas vraiment rétabli promptement. Mais le coup la force est ça. Quand on a la force, la caméra pour tourner,
pour avoir ne plus que quelque chose qui permettre nazo mabakisi na bambongo nazo bimisa na bascanero nazo kotaka na ba hôpitaux nazo kendeleka songa en tout cas makasi wala pe yango na ville là pour expliquer Nathalie nzoto comment déranger na lobi non mutu nyonso na utolo bango ne badese bakoteli eloko asika motema dabi bamama nanga boye baza leske baza bezo bamona eloko oyo batindeli bango na bandi kobenga mama mado mandolina parce que tobengaki mandolina en tout cas naza na moyen ya koya kotika bakoli te wana eloko wana ezosalama na mois de janvier moyen ya kotika vraiment biloko eza lisusu te parce que naza na makambo ebele ya kosala maladi nga naza nango je peux pas montrer à tout le monde que nazobela boye nazosala boye nazozongisa boye y aura tel oyo akondimanga y aura tel oyo akondima te mais okoexpose temps de santé nanga mpo motu nyonso te maman naza maladi en tout cas naza bien te tant ils ont empêché te ezo permettre te plutôt excusez-moi est-ce qu'il y a moyen mutu na mutu azwa biloko na ye koketi biloko eza wapi ngabi te biloko eza na Kasavubu na venu Luozi nakozwango facilement ngabi maman okozwango facilement ata naza te il suffit obenganga koketi na kezwa biloko nakosala signe mpona ozwa biloko na yo nazwa mokoninga mama ta sikoyo babenganga kaka moi mon problème ezaka nazwa preuve ke mutu tel azwi koli na ye en tout cas nasali effort nabengi baveuve mosusu nayebisi bango likambo wana ok d'accord tokoleka natie nzambe na nga témoin veuve aleka lisu te nazwa appel à veuve te après il y a eu maman Mélanie a benginga mais comment ça se passe comment avec le veuve en tout cas maman nazeli ba veuve na moni bango ba benginga te mais mais ka obenga bango bi ok maman nazo benga bango na bandeli ko benga ba veuve kokete ngabi maman eza na Kasavubu bokinde bo récupérer biloko nga et ko permettre nga lisusu te mais dans l'autre temps je sengina que les places moko ou deux je peux tourner la semaine na tourner 2 fois et puis je reste à la maison nazana bandeko bakomaka nazana bandeko ba programmer na tournage après les 5 en tout cas na longola ya tournage ya moto nyonso oyo kutu bamonenga na 2 pièces je crois basilika makasi to bamonenga na 2 tournages makoko longola ba tournage na biso nyonso mais comment tourner je devais avoir un truc quelque chose on a kokyo kotisa pe au vent dans les lois tu as des milliards pour bimisa tu otika la par terre tu vas te retrouver avec l'autre côté surtout un problème à santé alors naebisi na bengi bango na bandi pa maman Mandolina maman tala boya kozwa biloko na biloko ke tokoleka olobaki Kasavubu tala bokende moment nyonso bokende temps nyonso bokende mais nga nazoka preuve ke bozwi biloko bakobenga nga na opermettre bango kopesa bino biloko d'accord ceux qui n'allaient quitter dans Otinda moi j'ai appelé maman Yvette la veuve maman Bia papa Mundori maman Yvette a dit coquette en tout cas je suis loin nayebi ke yo jour nyonso kozwaka ton oyo otikela nabengi baveuve coquette tokoleka bamama bato basi bakoli je peux pas kolobaki bamama bato basalaki soki ndeni peut-être maman nzoto mpe koki odéranger soki nga kutu jeune edéranger après j'ai reçu l'appel de maman Mado après temps moko maman Mado benginga isina coquette ba benginga pa maman moko za la poto alobi atindelinga biloko pa na yo na ke kozwanga bi maman Mado kaka maman wana oyo atinde biloko asikeza te kaka maman wana atindaki biloko ngo yango kaka eza oyo il faut ya o récupérer kaka yango ngabi oui maman kaka yango dans ce cas na ko ya kozwa ok d'accord problème te nakomi kozwa bapela baveuve koki tifali toya kozwa biloko koki ngabi te kaka biloko kaka wana mais bokoya kozwa mokoni on va passer tokoya kozwa maman Mélanie yo benganga koki ça se passe comment avec les veuves ngabi non maman babengi nga balobi que otindi biloko mosusu mais nga nazaka na bakoli na bango wana maman Mélanie singa excusez te nga nayebisi bango parce que dans l'émission, on a l'émission ici, il faut inviter à ça numéro naïe. Naïbisi bango, maman Mélanie a prélevé les numéros. Bien à chaque peu, naïbisi bango que
baya kozwa biloko oyo wala kanga bine bazobengela onde biloko akana biloko asika abite kaka wana remettre bango ok mais lukata veuve moko comme yo moyezo permettre te lukata veuve moko aya vela baninga akabola ngabisa tombe bien et rendre nga service à bien naye kobenga mama Mado Mandolina allô maman tala venir récupérer mais oh maman Mélanie oui asenga na ya kozwa ngabi ok ya kozwa ngo okabolela baninga et la volonté comme vous en réunion na bino ok d'accord s'il y a pas moyen na otinda mwana oyo ozwa na bandi na zeliba ya otibatinda mwana na monité en tout cas place nyonso na tinda bango place on a tinda bango pour récupérer biloko na moni appel monte ba denginga ke mère neza boye ba to ba ko récupérer biloko et tout na monité. Après il y aura maman Mélanie qui va m'appeler pour na koyebisanga que non coquette nga na za veuve oza mwana na yebi ote mwana nga liboso mokokoza âge moko j'ai 9 enfants na pesi biloko ba maman pe va bato pesa bango biloko na bango nalobi maman nasoli na maman Mado kaka ndenge olobaki alobi akoya kozwa mpo akabolela baninga nyonso je vais être un peu bref akabolela baninga nyonso mais maman Mado na aye te ote maman Mado aye te koki soki maman Mado aye pesa ye carton ya biloko nyonso natindaki eza carton monene pesa ye biloko nyonso maman Mado avertile falon aya kozwa kotambusi pardon yaya nayebisi ye nga alobi maman Mélanie biloko wana eza na carton te parce que olobaki na nga pasola carton kabola soit biloko baveuve tia part moto akoya korécupérer et puis le reste pesa baorphelin mosusu na baveuve mosusu c'est ce que je fais place mpe na kaboli biloko na panzi carton eza ndako ya bato nakokotika carton wana te mais le reste des affaires à part barobo nga na sepelai nango le reste des affaires napesi déjà na orphelinat ezoleka na chaîne nanga Coquette TV le 31 décembre napesaki déjà eza na biloko mosusu nga nasambelaka nakendaka église alors l'église nanga mpe so namona baoyo baza en manque en tout cas nakopesa eza lipamboli nanga te eza lipamboli ya moto atindi Jérémie mama biloko wana asingaka kote biloko wana etikali biloko ya baveuve oyo fo baya kozwa ah d'accord ozobenga bao baya kozwa le lendemain nazwi appela mwasi ya papa chef Coquette maman Mélanie mokolo mosusu nazwi appela mama ya mwasi ya papa Doudou nayesi bango mama biloko na bino eza jour nyonso boluko oyo ozwa biloko en tout cas bozwa nga nde ezopermettre nga susu te naya kotika ndenge kaka tosololaki eye kosala cœur mama Mado mokomso abengi nga Coquette mama Mélanie abengi kozwa carton ya biloko epana nesi non mama Mado carton eza lisusu te biloko wana eza na bapake eza sac moko nakoti biloko na bino nyonso baveuve na kati fo bozo non Coquette eza carton ngabi mama Mado ngai mutu na travaille na mama Mélanie tikanga na expliquer yo mama Mado abi na manquer respect nalobi ngai na travaille na mama Mélanie biloko wana esu na carton te mama Mélanie obayaki na nga na pati non eza na carton parce que asali na biso groupe WhatsApp toza na kati j'étais surpris toza na kati alobi ke eza carton ya monene ngabi non mama na travaille na mama Mélanie eza carton te eza nani biloko na bino baveuve eza mama Mado abi na manquer respect eleki o eleki eyokosaki mama Mélanie baveuve bakomobenga mama bo sélectionner motu moko à la fin koko bikote le nde moto ya kobima alobi nanga Coquette basélectionne nga mpona ya kozwa biloko epa na yo ngadi akoko nazoyeba te finalement nani ofo azwa biloko mpa na nga baveuve nyonso bazobenga nga mama Mélanie aye kobenga nga na telefone ayebisi nga alobi Coquette naza mama naza veuve naza na bana 9 pesa baveuve biloko na bango abime mama nazoyeba te même message yango ezozonga partout napesa nani biloko juste mais mpe boko moto ya liboso azwaka bolela baninga ok d'accord problème te koko aye kobenga nga lisu Coquette nde toyaboyi toza na groupe WhatsApp na maman Mélanie asala groupe WhatsApp ndenge eza na groupe WhatsApp maman Mélanie vraiment koko aza consciente et témoin maman Mélanie alobi baveuve nyonso mpo base soulever contre yo balela badéclare biloko na bango oyo meli nabi na koko ah koko tu es sûr abi oui baveuve kutu baye kocontacte nga babi koko lokwa yo loba mingi yo tiaka moto kei kotiaka Coquette moto apesa te biloko nasonga bi te Coquette tosola bien tosali nde baémission asololi nanga bien
nabenga yo naloba na yo yango nabengi nabina kokoko en tout cas bolingisanga nayoka mwa kanda namina kokoko lisango ndire nayibi biloko ya bato biloko eza kuna tala yokoki tulunango nasenga bino biloko ezali koko yaka lobi ya récupérer biloko koketi na oya lobi pasenga adresse na vie adresse natineli koko na vie adresse na renouvela adresse kutu pa ya maman Mandolina pendant que napesa déjà maman Mélanie adresse maman Mélanie obenganga ebisi maman Mélanie maman oza maman nga naza mwana est-ce que otindi baveuve bazwa biloko bazwi biloko na bango bayebisi oke eza te bayaki epa nanga kozwa biloko balobi noke eza te est-ce que makambo olobai nanga nasala nasali te pourquoi kokupermettre bamama wana basesouleve contre nga est-ce que nga nalobaki nanga kozwa biloko ya baveuve olatanga bino maman est-ce que bayi kozwa biloko na bango eza te oyo olobai nanga nasala yango nasali napandi carton et tout na audio eza enregistrement napandi carton il fallait na enregistrer parce que nakomi ko se sentir déjà ekomi makambo mosusu nayebisi nga alobi maman nasaki ndenge oloba ah excusez nga mwana nga parti wana nde pas compris ok tabi nasi apesaki adresse epai ya maman Mandolina aleka baya kozwa biloko koko aye kobenga nga na ntongo koko esipesanga adresse nga me koko nasi nakomeli yo adresse ok donc récupérer biloko navandi bon je suis passé devant vous juste pour vous dire que biloko ya veuve mon côté na simba parce que ezaki biloko na nga te eza na eloko ya veuve mon côté na simba ndenge ya ndenge ezala soki peut-être maman Mélanie akoki koconfondre entre biloko alobai na nga naponaki wana peut-être ya na oyo akosaki na sachet ya veuve moko je ne sais pas mais nga nazwaki oyo nakokaki kozwa donc au reste naza mutu oyo lelo naza touché je suis taxée de voleuse je suis taxée de Angwalima je suis taxée na moment oyo tilelo je suis taxée de nyonso oyo nakokozala taxée pendant que eloko wana je travaille avec bato ebele oyo moko tatikali kobima lela kekoki azwaki eloko ya motu boye eza na bato mosusu à travers émission nanga bafuteli bamama mosusu bandako basololi na bamama babeti maboko basengi bamerci lelo naye koyiba elamba naza mama na nsima nango naza na bana oyo baza baorphelin oyo baza moins de 30 te baza plus na nsima nanga naza na groupe bana nanga babengaka nga mama ndako nanga j'ai des responsabilités naza mwana oyo naza na bamama oyo bakoki kozala touche lokola mama oyo azotala nga akoki olala lamuki na ntongo bapiblie mwana moyibi naza na belle famille oyo bakoki otala lobi to lobi okuna on a choisi 7 femmes pour éduquer nos enfants nalembi kobota te na robota YouTube oyo eza na biso éternité à moins que Mundela a changé jeu il y aura mes enfants et mes petits-enfants au Borotala. Un jour, on a taxé notre mémé de voleuse. On a montré ça fait un conseil dans les conférences des postes à Limbisanga parce que je devais éclaircir. On a montré ça à Talakanga, on a soit exemple pananga, on a considéré nga, on a considéré kanga, on monté mané tout ça maki na makambo à Limbisa. Peut-être qu'il pouvait y avoir un malentendu. On arrête, on a peut-être n'a kobimisa, ko pesa ba maman biloko. Bolimbisa. Mais na quotité, na éducation nanga yanga pour mes enfants. Oh bafingami bana muyibi.
pardonnez-moi. À tous mes collègues, on a simalanga babengi no moyibi, babibi no koboza bandi, bolimbisa. Bana nanga bo, ba maman nanga, o ba fingi. Vous n'avez jamais accepté ce que nous avons théâtre. Libota n'a pas. La femme tout m'a cassé na salle. Mais à cause de moi, ma fille de famille a mis. Vous l'avez accepté. Mais merci parce que vous voyez qui je suis. Pour l'église Nanga, on a traité mon pasteur en cadeau à Moïbi. Pour ma belle famille. Heureusement, je sais que je ne peux pas être aimé de tout le monde. Merci à ceux qui me soutiennent déjà. Merci à ma soeur Nanga qui m'ont soutenu. Merci à ma famille qui m'a éduqué. Merci Nabi. Et merci beaucoup, non, maman Mélanie. Alors en fait, c'est le moment, hein. C'est le moment entendu. Alors, merci beaucoup. Coquette, le temps c'est au saisir. Je dois te prendre la parole. Prendre la parole, Coquette, le temps c'est au saisir. Bah, comprenez son émotion, hein. Vous voyez que c'est le normal. Applaudissez Coquette, Coquette. Bravo! Bravo l'artiste! Bravo l'artiste! Bravo! Bravo l'artiste! Bravo! Bravo! Innocent Mowey! Innocent Mowey! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Innocent! Merci déjà Nabatu pour soutenir. Merci Nabino Makassi. Innocent! Merci. Merci Tolo. Alors, c'est le moment. Oh, biso tout aux là qui tout le monde sur internet, tout le monde est partout. Bah photo, bah colis, ton dimité, ton douté. Mais on a alors, la preuve elle est là. Alors, Coquette m'a enseigné un début, souvent une sabacoli, tout est pas là. C'est maintenant, l'artiste a chuté et puis tout le Charge, c'est bon, charge. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, alors, on la voyer. À retour la colis, mon poids atteigne combo comme ça on saura. Nani a su colis, nani a su colité. D'accord? Alors, Tobati, il y a des photos. Il y avait 9 vœux. D'accord? Il y avait 8 en fait. Non, orpheline mon corps. 9 vœux, 8 vœux, 8 vœux, on appelle ça qui a. Alors, orpheline mon corps. En tout cas, je cite bien. Orpheline, il y a l'émission après eux. À part orphelin Oyo, les qui Bilamba en France, il y a qui est politique à Natikaki. Alors, Jérémy Bilamba, il y a maman Gisèle Dikambala, de la paix, il y avait 9 petits produits en fait, et tu vas le col à 7. Merci, Tobandi à Liboso. Alors, tout le canard. Alors là, Papa Chafou Baloussa. Alors là, Papa Chef. Calmement, s'il vous plaît. Merci. Il y a Liboso, il y a Papa Chef. Alors, on va la commentaire après. On va composer, on a mis ça et on va commenter après. Alors, deuxièmement, Papa Lissala, ok? On avance? Papa Lissala. Papa sans souci, s'il vous plaît. Papa Lobouli,
Papa Loko. Il y a Papa Loko. Papa Doudou. Papa Doudou Ngafura. Papa Mundoueri. Papa Mundoueri. Papa Mundoueri. Coco Bicotele. Coco. Merci. 7 colis à la mode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, la ligne Sikoyo, là, que ça veut dire l'artiste dans la conclusion, tout simplement. S'il vous plaît. Il y a un mot, il y a l'image. Pardon, vous avez la bino, voilà, je respecte beaucoup. Tout se comprendre, pardon. Alors, artiste, il faut la conclusion. Comme ça, toutes les questions-réponses par rapport à liste. Toyo Capet. Allez compris, n'importe quoi. Vous écoutez où? Vous voulez des choux pratiques? Merci. Question santé. Question santé. Je leur dois. Mais ma maman, Olivia, peut-être elle voulait que sur la table là-bas, tout le monde ici. Pendant que vous pouvez aussi. Santé, maintenant, en tout cas, je ne sais pas, vraiment, je ne peux pas les dire ici, c'est santé. Donc, il y avait aussi des preuves, je ne peux pas te condamner, mon tour. Je ne peux pas te taxer de Moïli parce que, en tout cas, nous sommes à Bétis Libakou, à Limbisanga. Mais je dirais, dans 24 heures, les mamans, Naza n'attend où t'es érotique à Nabilo. Totumbango! Il y a regardé en haut. Oh, et si ça lui fait bambou les bambabamo et belé. Pananga. Les élites. Et puis c'est bien pesé. Oh, Natiki n'a pas 24 heures. Sinon, ils ont souffert la charge. Ils ont une agence. Ils ont une agence. Maman Mélanie a fait ma tabille. On va tout de ça. Fini Jamais, botia Covodor, vérité en moyo. En tout cas, abonné qui a remis Covodor, vous avez vérité en moyo bibi. Et là, les gars, Covodor, alors pas que ça n'a bien aussi la souka. Merci beaucoup, la vidéo pour nous soutenir, Rémi Covodor, dans le Rabino Biengi. En tout cas, bon s'abonner dans Nouska TV officiel. Merci beaucoup. Imbécilio. Maman Mélanie au Samoué. Yango wana po comprendre.
Tendresse, vous l'avez dit. Maman Mélanie. Coco, Icotere. Mamadou. Mélanie. Mélanie qui dit ça, vraiment, elle va quitter. Parce que la meilleure. Si la vraie collaboration, parce que je savais. Vous savez quoi? Ma coquette.